par rapport à la disparition naie na banzonzing amona na sauté tout. Vous avez une nouvelle na été kazaki malade et là on ni vraiment même vraiment na liwa po to comprendre to e baté sango e ka brisque boy. Batinda ki ba groupe akondaki adimnaki a rendre le soin ba traitement c'est que simbité nzamba permettre za molimo na kepema. Internet va rimer mon bezo bima ya bobona de Londres. Qu'est-ce qui se passe? C'est que yo dans le domaine wana foye balikam ni zo les page internet comme si président Bobo na président de Londres ba wele la moi Cisco entre bon le président ngam soda mulongo na côté makambo na ça na passe na biso akomide les camions se commence sur les qu'il faut les gars na internet non trop bon ça biso na téléphone tout ça va numéro sur biso na groupe tout ça tête to ba numéro tu nyos ngel le monde 250 na zanyango ata na sola na été mais ça numéro ne pour tout ça groupe moi sur na côté na pour ça numéro mutente na zona ngango. Salut très chers téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne Lokib RDC. Merci en tout cas, aujourd'hui je reçois pour vous un artiste et comédien Nzondinguez. Nzondinguez mon boye. En fait, bien mon beau découvrir en tout cas, bon les liming, bon tunaki à mon en terre, ça sous émission Tezaki Nini. Voilà le lot vraiment de quitter les Tina Palais. Pour découvrir dans quelques minutes. Avant de commencer, je me refaire mes big up à tout le monde, à les amis de Milka. Je vous aime tellement. Vous êtes tellement nombreux. Je salue Maria, madame la journaliste, ma conseillère Ritz Mutombo. Merci beaucoup. Bonjour, Bibéron. Oui, bonjour, Milka. Allez. Oui, tous allez dans Golanzambe. Bonjour à Ndouné Soazul Bakolandanga. Bonjour à la famille Maïmba Mobimba. Et bonjour à mon pasteur Trésor Bambolo Guit, l'homme de la lumière, mon papa spirituel. Merci à pasteur Conde Dominique Liloba. Merci à pasteur Richard Gogi. On a plus de remerciements dans pasteur pour banana Nzambe. Tu peux savoir remerciements Nzambe pour discours ton état battu et tindi la biso comme serviteur ni ba pasteur. Ngazanga mona wa Nzambe mais lobby to mono na ba serviteur. Te même pas et ya te nga ben jamais ya te pour natambola ka kubanga Nzambe na mokila se. Jamais te pour batu susu na pe ba loba pe ka ba jamais mais to mona pe. Te arrêter mbolela la moto. So dum de kutinda ba vidéo au mitinda ba photo za na moi sur sa vidéo ya ngone bimara bon parce que ngama mona zala na sentiment na ngote ce que ya ngai bimana ndere. Ok, merci Bibéron. En tout cas, ça fait longtemps que les cas sont dans l'émission. Qu'est-ce qui se passe? Bah, fan on peut bailler oh, misuso bailler histoire na yo la misuso bailler histoire noté. Oh, mais qu'un peu éclaircir bah on Bibéron abima wapi abandaka maman la banzonzing tonde ni to azana papa mo abata masima na tonde. Oui, Bibéron. Ando les émission te pour la gina constater na bagagi nanga na ba filmer en sala. Ndé na gag nanga tu bima pas un mois titre lango de merci Mbokan Bibéron Mbokan soit à côté na groupe na YouTube à mon Bibéron Mbokan et ça gag on a ndo forcé na sala pour na remerciement mon vie international de merci Mbokan pour na oya sala pour nanga na maki cadeau na ko pesa été ba mise ba yemba kaye so ngate accès comédien maki cadeau na ko pesa il faut na sala les gag NAD na pesi mboto ni soza kil bako sala na tournage wana président Videlin la dona venanga yanga fier na pesi mboto na Jérémy Chaban na pesi mboto na soit tourner na bagagi wana chinois noir na pesi bango mboto Bibéron auta wapi Bibéron bima wapi bima boye mbala moko to to comprendre éclaircir non ba fan non ba yeba. Oui, Bibéron a accès comédien na outi na ndako ya président Philomène DSOB le roi de la rire président Philomène DSOB na kolonganga kuna na na groupe ya président du Tchekapang à l'époque bazaki na V Modero ba venanga ba tukelo mboto ba maman aimé ba orgazi ba tunyoso après kolonganga na ndesco na ko quitter kolonga ko kota na monde internet monde YouTube na pas maman nga mao give qui voulait ndé na zasko kuna à part ko yanga monde na sala ka ba contrat nga ba gars na zapena maman mao give tozaka ni même moral. To meka mpe ko beta non lisolo ya matanga ndeko na biso mélodie eta qu'un artiste sangwana rekoma ki esala ki bino ndenge ni ba artiste ndeko bunga ka boye asala soute après 10 ans 10 ans passés to yo komona lisusu ya rukufa sangwana ezaki ndeni. Oui, Sœur Mélodie somi komona na mona deux fois na vinanga la première fois na mona ka ina frère na moi jouer à Poto abisinga na posa na kuta la fille au niveau na poto na hôtel na se plani makasi nenga jouer à l'époque
na ba place na ko mona été parce que na film ni mo sala na ya modé ala so apesa ya modé bis ya modé apesa mo so apesa ya modé bis ya modé apesa donc la kisinga ka vidéo na tel que na za na ve modé bien c'est que na ko zo travailler modé na benga ya modé na ki pa modé modé apesa ngali mais na benga to kenda tina masa wana joueur type na bongo à l'époque bakendo akutana na masa tanga moni fanatique na yakutana mutina Lucas Star ne akabele mbon yepela ser akabele nga sumbo mpuna yele mutu asepela na akabele mbon asolo la nga pe singa biberon ceux qui ozana mutu asepela nga besoin mutu lukanga oza leki nanga oza frère nanga benganga naza pour nous répondre mais yako kufa esalinga passeport na mona kili wana e brusquement mbala moko pourquoi la brusquement nyama brusquement na la muki mona wa 7h 8h émission ko ngata mona wa Facebook na page de so comédien na wa groupe na so comédien moke sere melody akufi c'est lenga passe na mitu na kufeli na mboka ni po abunga kala ngam na bula za nsu ba Turquie nsu ba Grèce donc akufeli na po sanga bo se pe po zaka na kina beta ta tour yo tunta mon trois tableaux tin ba groupe na ba chaîne ba camarade ne ba ndiko mais abana vana na ni na point noir non kasi point noir na kina bo disons que le mot pour le ngo za tu qui point noir so no okoya point noir pour être kina au 4 jours mot aux une avion habité sur 35 000 francs CFA à l'époque na kenda point noir ils avaient 35 000 francs CFA en avion so aussi 35 000 francs CFA il y a pas $100 8500 so jusqu'au namonga kano yango de $70 $80 so tira de $200 au kepe point noir aux zongi ndi masa nga diba le pese mbota na voisin akende osa musala ozonga selenga passe mais souci ce que ça on se comme en famille pour biso de décision de sa famille te voisin ba ndekone azaba yana alekine sona biso to de sali cotisation biso tous les scènes sur na honneur to kunde pe na honneur ta accès comédien mais est-ce que na famille bazana moya ko bengi sama tango na kin pour tous les longs ah moi to yebité tous anno li ba famille na biso a président biso ba ko sanga na ba pesi lo ba moko pour tout sali au bon ba loba c'est quoi pona bino ba comédien artiste comédien par rapport à la disparition na ye na banzonzi amona na sauté tout bozaki ata na nouvelle na été kazaki malade et là on ni vraiment même vraiment na liwa po to comprendre te to yeba te sango ka brisque boy abeli nini po le loto zo mamoro nouvelle wana liwa eza noni c'est ka bela ki pourquoi na bela ki po ba photo na ye na yebeli serza mo munene mais surtout ba photo ba tindaki na ba groupe akondaki adimnaki c'est ka bela ki zo ba été robela c'est malade peut jouer moi tempo et tous les 2 mois passés 1 mois passé déjà message m'a dit à Koufi c'est comment il est grave ton message comment il est à Koufi c'est grave à rendre le soin ba traitement c'est que simbité nzamba permettre za mon libre na paiement konga na kolobaka ay paiement na kimia nangina fona parenthèse mo ezala nini so artiste et comédien bazobela bozalaka na bambongo te to boyebaka ko économiser te po ekomaka artiste comédien moko sora beli donc faut babenga mama Olive benga mama nani mama Denise Fati donc to comprendre ngo te ezala no ndeni ezalaka nini so artiste bino moko no ba artiste bozalaka na caisse na bino te pour ceux qui artiste moko beli bo soutenir ye même de loin même de près non déjà gouvernement congolais déjà aidé ba comédien ni ba mo za traitement na HJ na limité na première mais ce que total ba ka malade donc comme pour mta senga le sungi songa beli malaria bien typhoïde non senga le sungi na gouvernement congolais bien sûr na beli mbasu bien na beli maladie mo za ngo na retraité nga mo senga le sungi na gouvernement ce que maladie comme ba traiter comme ba 2000 ba 1500 ba 3000 ba 5 millions de 50 le sungi so mo tout passe malaria na benga papi kapai na benga vile ngayo na le makima papa social na benga vile nga Didier donc Didier Mukulu pa Bogos de Paris na benga mais ce que maladie mo ba 10000 ba 7000 ba 5000 ba 6000 ba 4000 3000 wana fona senga le sungi mama di mama Olive Lembe ben fona benga président fona luka gouverneur de la ville Gentinongo Blambaka papa na biso papa na Levi Pai assistant au malade déjà niveau par niveau malade mo zongo mi tout passe ba malaria ba typhoïde moi soki ko tsepata yo moko lettre na ngota na gouvernement ba mo ngi na problème et te deux ans to ba question biso mo to ba question biso mo ba communauté to zango le tout comment so comédien Koufi 600% biso mo to mo kunda dans ce 70% biso mo ba comédien pour attirer ba case un soir autant monter mon matati li comment on doit être 700 on soit y être 1000 on soit y être 500 on soit y être 400 on soit y être 50 on soit y être 30 et un niveau pas babi tout ça seulement coquine ba kata di biso to autant non babi tout ça seulement coquine mais ko bana sur monter oui ti likolo parce que ti na $20 matati likolo ndimite ngom to na le $20 na ko zanga ngo ta cotisation
donc intensité mutuka insusu masanga d'école on va 20 $. Babitsa 20 $, tima parce que motel ça dépend de la cerveau nenga kufeli c'est 20 $ pas nanga comme des so na tsonde na choli sala na francs moi 50 $, francs moi 100 $, francs moi 200 $, to ke nanos ko bongo siko matanga eza wapi ana matanga eza ana kinto famille bo kende kuna na point noir to ndeni te matanga pour le moment ça na point noir place ya kufeli place ya komaki mais pas na bon la famille na le pont na ya famille na yolo ba ça matanga batu ba ki ndofanda kuna batu ba ki la kuna tant on matanga ya ki tous les journalistes internet tous les communautés kutene kuna pas na bango la famille na yolo na komina kalam to kutene kuna ni to kutene na famille na bango mais tous a décision famille bazwa na 2 ou 3 jours après ça biso na ba réunion biso de ba ndenge to pesa ba message na ba journaliste to pesa ba émission to lobelango alors lilobani ne oko pesa na famille liloba koloba na famille bazaka courage liwa ezaka permis ya nzambe liwa moto mokili ezalaka te mpo moto ata babiki babomi fo nzambe apermete moto wana kufa selo ndenge nayebeli mais bazala courage nayebiki aza na mwana ya la fille anolinga na mwana na mingi bazala na courage ya soutenir mwana na tika okola na ye famille ne bandiono batikali bazala na bomoko bazala na bolingo oyo bongo déjà ekei bacontinue famille continue toujours. Merci, nous sommes à la fin. Avant de se séparer, tout fond une parenthèse moi ok. Tout quand internet va rimer mon besoin bimaya bobona de Londres. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le domaine wana faut y balikam ni zoleka. Et le ni les entre de Londres na bobo. Quand nous le yoki ninga pla yoki na mono na page internet comme si président bobo na président de Londres ba wele la moi c'est ce entre bon le président ngam soda mulongo na côté makambo na ndé. Bon, le président, parce que ce qui est le président, le président Massoum, bien président Lombe. Parce que le moi ça n'a pas na biso communiquer les camions c'est comment sur les qu'il faut les gars internet non trop bon ça biso na téléphone tout ça va numéro sur mon biso dans groupe tout ça la tête tout va numéro tout nyos ngel mom 250 na zanyango ata na sola na été mais ça numéro ne pour tout ça groupe moi sur na côté na pour ça tentel na zona ngango mais était un surtout comment on appelle dans internet sur la télé mais son là numéro na groupe azana na groupe na plan numéro mais ça qui pour moi éco moi bima libanda ba débat ba internet na ba mo ba papa ba na ban l'on ba pesa pas bon na mitu c'est vrai c'est faux faut bazala honnête dans mon boss sur l'internet actualité bien succès et les cas après le blanc to comme papa responsable na moi na ban to raisonner lobby à venir bana na biso ce qu'on conseille nous pesa ba baza mikolo baza ba président ba groupe ba gérant ba tout plus que tout le ka mikolo ndetinga ba mbali bazo temps sur ce qui est vrai c'est le couteau là état bato a créé ba business c'est solo bazo temps entre président Bobo na président de Londres baza mikolo baza bato bon bazo diriger bazo tout bazo gérer bazo ba temps recevoir mbale conseil rôle ba. OK, merci, nous sommes à la fin de cette émission. Biberon mot de la fin nao ba dédicace na yo ba bat bolanda. Le mot de la fin na pesi mbote on soit Jules Bakolanda na pesi mbote na l'international di merci mbokani ya Marlène Tess di merci mbokani venanga tongo na pesi mbote na papi kapa et tout le monde ya maman Giradi na pesi mbote na honorable Maki Moyo papa socialim de la pauvreté et merci na venanga don Didier Mukulu pour la bosente papa Didier Mukulu pas moi na poto tongo les bogos na pesi mbote na grand jogo Arnaud Dikakese ennemi toi mta komisa ngam le enfant congolais na Kinshasa Arnaud Dikakese mta komisa ngam le enfant congolais là on monge belite pour le enfant congolais so on a 500 € no le enfant congolais pas 1 million de francs congolais c'est 500 € par mois est-ce que mta komisa ngam le enfant congolais Arnaud Dikakese merci na yo na pesi mbote je ne fais que tout moment social les abola elle conforte nanaka pinga moi c'est pembe mtatika tchoko na défaut et modèle même 3 fois femme modèle même 3 fois femme. Merci beaucoup. Bien merci Mokani. C'est mon anniversaire. Yo bikaka. Moi Wester et ça moi bien ça petite no bien talakaka. Merci beaucoup. Je salue le pasteur Kevin depuis Paris, pasteur Kevin Zenza. Bientôt aussi c'est mon anniversaire. Je suis là les 4 jours c'est mon anniversaire. Numéro nanga est affiché wana. Baswe na bino cadeau vidéo posté ni et ça vraiment bien so bovimbi singa pe na mpesa. Merci, on se retrouve prochainement.